666 etelemiye nekonzala mayele 666 ekoti na mboka bato bazali kolala mame maloba masiya ezali kokokisa mandeko maloba masiya ezali kokokisa mandeko kotana beglize omona makambo na yo ndeko na banzelo komona makambo na yo ndeko na bopitale okomona makambo na yo ndeko na babaro okomona makambo na yo ndeko na bafete okomona makambo na yo ndeko tokosuka wapi mami tokosuka wapi haleluya ata osambelaka te tika mabe mame enzambe mpongo tulendu mame makambo ebimi mame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bana nzambe mame mopepe mabe ezali koboma coronavirus eza mopepe coronavirus eza mopepe mabe mabala bato panzaka eza mopepe kofingofingaka eza mopepe kocola baninga eza mopepe kocola baninga yetumu yesu tufwila kaka ekomono joli bakanda ayaya bula makoto haleluya fokusolele nwani ngandu kutombola lemba fokusolele nwana kwenga ndukatula lemba fokusolele nwana kwenga ndukatula lemba minakyo mina kingelele minakyo mina kingelele
Alléluia. Nosso país, Angola, país tão grande, nele tem muita riqueza, mas o povo de Angola já comemos e bebemos, agora vamos rezar em favor do nosso país.